Frères et sœurs, nous autres, nous sommes allés dans le Loa, et nous sommes bandaki, et nous sommes longwa. Awa tuti ngana bino ko sala exercice ya liwa ko lala to lala kana pongeza exercice e botala exercice wana zote lala kana mbeto tikale inat me molimo na yo e ko mona moninga na ndoto ozumo na ndoto mutazana Amerique na ndege zadaka na ndege alobaka na ndege nataka vraiment frère et sœur mais exercice wana batbazo tenir compte na ngote que vous en pongi oloti moninga na yo pe makambo kolota pe ya fois isalemi na nzoto. Mais comment le monde ne comprenne même pas? Le monde devait comprendre quelque chose. Mokilio tozana mo mokili to abapaya est-ce que somo takufi bachaka na serke bachaka ta $100 bachaka $10 peut-être 10 000 francs et bon comme frère bachaka chaussure ya bien ba mama bachaka kabelo na yo nyonso tikalaka. Mais pourquoi towela ngo? Pourquoi koluka yango? Lo sambo na yo sambelaka sengaka ngokola suka omona mboka na ya pokala lisolo. Lazare akufi ake tout droit likolo na maboka ba riche kanisi pa kokufa te alandi ane tona miso atala Lazare kuna likolo ya comme na libulu ya moto. Mais tala demande Abraham namoni Lazare na maboko na yo awa nazala pasi na sufula moto tinda Lazare atangisanga litanga mai po moto ezotumba motema moete. Voilà molimo ekesika mabe ekesika na lifelo okosambela mabe de voilà sort nango kosambela madame voilà sort ya Lazare zakuna likolo. Abraham a répondre oh frère atangisi lo tono ya mayo koma siko zalite pour mayo kukauka na nzela distance. Frères et sœurs, tala bandele bazui modèle ya bato molimo so ezali tala mutazala Amerika azoloba na émission yo zomona yawa yo zale ozoloba mutazala Europe azomona yo kuna. Voilà mystère wana nde modèle a copier modèle à vivre. Voilà la question ndenge riche à subir ndenge Lazare na lelo aza na place ya malamu ti lelo aza wana riche sika mamona na libulu ya moto ti lelo aza kuna zo souffrir azangi bomoi na ye donc molimo ebungi molimo esibir ti lelo ezo subir sort ya mabe. Frères et sœurs, lilobo boyolanda eye mpona kopesa abondance na nzoto te prospérité te botia biloko wana de côté. Nzambe ayebi ke bozala na besoin yango soki abongisela yo yango ata osengi te ekoya. Amen. Moto nyonso ndenge ozali awa ozali projet ya projet na ndenge mokolo bandaki eza projet ne bandi ti mokolo kokufa nde projet ne jour wana mais projet ne ete suka molimo na mona mboka na ya po ozwa bongo ya seko. Frères et sœurs, ozwa bongo ozwa biloko tu ozwa bilabaki ozwa bandako tu mais bongo ya seko eleki nyon luka kaka sambela kaka pote mokola suka molimo na yo ebika. So sambeli na modèle ya lokuta recevez au point na mabele eza modèle ya lokuta. So sambeli vene nombre abacheli bino vene nombre te akande boza wana nkolo ayebi bakona na ye. So zana iloba komi pesa mingi na babia mokilite ezala bato basengaka Nzambe pesa na boye fungola nzela siko ozoloba ke Nzambe ayebi makambo na ote bino babona na yo bakolo ayebi problème na yo kosenga katepo bao basenga bazomona ole Nzambe ayebi ete bo basenga kolo fungola nzela misana nga eska ayebi te nzela misana za problème boyebi saka Nzambe na bino ba problème na bino te po ayebi bo balobaka ke kolo salanga boy bazotinda Nzambe akomande Nzambe bo balobaka ke kolo bongisa libala na ezo konga te bazomona komi Nzambe za
incapable bien azana oyebite aza ignorant ya ba problème na yo mais bino bo pesa le kumu pa na ya ko pesa le kumu pa na ya weza koloba kudu te ko sana kaka malamu nyonso zosala nzamba kofuta yo. Il y a un adage en français que tout bienfait n'est jamais perdu. Bola monyoso bosala zosala na ya tango zosala na ya aroya na salaire na ye. Bola monyoso salaire ya tata ekopesa bela yo. Tonda na bondima, tonda na boboto na yao, tonda na patience, tonda na douceur. Nkolo akobosa na watamuke te. Amen bandeko na Kristo. Yawa yebi un jour que vous en avez besoin vous akota la bana bazawana ba bébé bilamba balat sa bébé bébé yebi na mutu ya nangote ba soshir balat sa bana ba bébé ba yebi na mutu ya ngote mais papa na mama balat si balesi ba to bongisa kutu mwana koleka yebu dazana demande te bongo bana na nzambe baba to senga ponza basa na bango bongo bana na nzambe banyoko la nzoto ponza basa na yo amen bande kona Kristo. Ndenge bato basoyaka babebe na bango ndenge nzambe mpe asoyaka bana na yo zelaka kaka mpona bongisela yo yawe ye moko ayebi ndenge kosala ayebi année prochaine ayebi après 5 ans na yo ayebi après 10 ans na yo komibomaka nzoto teke nkolo banzela na ngai ekangami ya ayebi nyonso so ozoloba banzela na ngai ekangami ozofinga te yawe ozoyebisa ye ke likolo oyebi te tikanga nayebisa yo alo yawe asepelaka na bongo te frères et sœurs yango na liloba tala kaka nkolo même la prière à notre Père tata na biso likolo mais balobi quelque part que pesa biso ka kwando kokile wapi babongisi wapi balobeke pesa ko junior se tonda na tonda wana nzoto na ngai raisa zaki na nyonso mozui atondaki na bozui atondisi bandako bachambre bakouloir tout plein na poko avandi babi molimo na ngai asepela nalala navanda napema na banolia biloko nyonso nasalaki koya ke ekokokisa mabongo me na butu yawa ye abendi molimo na ye biloko nyonso etikali koboma nzoto na biloko ya mokili te okola bongisela yo sepela na ya amen bandeko na Kristo bolanda liloba mpona intérêt charnel te mais bolanda liloba mpona intérêt spirituel kote mokola suka momona lo nani azali awa ana besoin tosambela mpona azwa nyonso mais azanga lolo moto nyonso malamu biloko ya mokili ezala te ate ye ata ye te mboka na yawe esa vraiment bozala mayele bwana kondima makasi kola pambola encore une fois de l'autorité yawe abatela moko na moko ndonga yawe batela moko na moko kina na tabetangayika bafrere ya baseur lokoko na papa esenga bino banda molimo kuna musuni amen tosenge pa na tata nzambe na bomo tata mosasandola mpe na se matondi mpe lokumu mpe nkembo mboka na bule na bolingo mpe na boboto na monene yawe nzambe na bomo siko mosa mpona libota siko mpona moko tambulisa moko na moko yokisa libota esengo na kobikisa moko boto liyika na kata libota nzambe na bomo nzambe na mawa limisa biso babato masimu so otali mabonga kotelema na biso azali soki moke te tata ozali bule bulisa libota na bwengemene eza na makasi na moko te mpona kwa bwengemene kasi nyonso euteke epa na yo bolingo tata mwana mini mosantrika na likolo yika na bikata libota na tete mokano tata ekokisa makata babuda bino na kombo na Yesu Kristo na Nazareto na ngoya muli mosantu mpendimbelaki na bongo na seko amen kombo na kombo na Yesu Kristo na Nazareto